Côté bonjour, Nabino Banso au Bozolanda Biso, na mikili ya bapaya pe na fin fo ya République démocratique du Congo. Ebele ba ko kamo ba koloba ezali nini mama Osea telemité ezali nde clôture ya mois de la femme ndenge bolobaka lokota ili français. Biso la ba mangala tolobaka ete bosilisi sanza ya basi. Sanza ya basi oyo bino banso boyebi ete ekomela biso molongo mobimba ete ba ko sepela mokolo ya mwambe na sanza la bango ya misato donc le 8 mars ndenge bolobaka lokota ya li français ezali mokolo oyo basi ba machiniste na États-Unis d'Amérique ba oyo batangaki kelasi na bango lokola mibali ya komokumba bikumbeli wana ya makasi bongo kasi ekomaki na ngonga moko basisi bakelasi badistingue koleka mibali bapimela bango kosali mosala balobi ete mosala wana yaki ya bango te yaki bobele ya mibali nde basi wana batombukaki basi mwambe batelema baloba ete biso to salaki makasi koleka mibali boni bilo bopekisa biso to sala mosala te tala la tina le 8 mars nde mongongo na bango eyokamaki pe bapesaki bango pole la bango pe makoki ya kosala mosala na bango kasi le 8 mars wana ekota na République démocratique du Congo kala te po ete toyebaki penza yango te mais na tango oyo ekomaki fete ya molongo mobimba ete basi banso na mikili banso batelemaki balobi ete lokola baninga pe balongaki likambo yango ete bango pe batangaki basalaki misala oyo mibali pe bakoyo kosala seke biso nyonso basi oyo totikali toali na ndakisa pe ya kotanga pe ya kosala makambo mibali bakoyo kosala seke mwasi akoki kosala na ye na misala ya lotiliki mwasi akoki kosala na misala ya mai mwasi akoki kosala na misala lolenge epekisi ete po ete bandeko na ye basalaki misala bazalaki bongo ba femme machiniste pe bapekisaki bango kasi mongongo mabango moyokalaki tala le 8 mars oyo ezali sanza ya basi oyo batikela bango kasi ezalaka na basi nini oyo bakoki kosepela le 8 mars est-ce que le 8 mars ezalaka liputa est-ce que le 8 mars ezalaka nde mwasi alatisa ti mwana liputa est-ce que le 8 mars ezalaka nde bokabwana ya papa na mama tala tina le 8 mars na République démocratique du Congo eya lokola mwa kobongola makambo kasi tina na yango ezali nde mwasi azala moto le 8 mars ezali mwasi azali na moto mwasi azali kokanisa lolenge nini na kotonga ekololanga lolenge nini na kobundela République démocratique du Congo lolenge nini na kosunga mobile nanga lolenge nini na kobokola bana nanga lolenge nini avenir nanga pe ekololanga etombo mapeza la bofuluki yango moni ete ba mama ya mokolo mwa lelo oyo bokomona ete na sima ya foto na ye ezali bongo mama miyake oyo bokoyeba ekala te azali mwasi awuti wapi akomi lolenge nini ndenge nini pose ya pusani pene na ye pe alati elamba nzenge neke lokola ba mama yinso bokomona ezali ete mama wana boye na likanisi na ye ya malamu na likanisi moko akotala ete esengeli nazala ba mama esengeli ba mama bayike bakonyoko bakomona pasi na ye palinga kabula yango na ba mama me ngai na koloba nesika na ete nde ye akoloba kasi yambo to koma nesika ya zali poto pesa ye mituna et puis pona nini andimi kosala yango na date ya le 8 te mais abongisaki ete asala yango na suka lelo tozali bongo le 31 ya lobaki ete abengisa ba mama bazala na ye pe ba mama yango balati bobele langi ya mai ya liputa bobele lolenge moko o tolobaka bongo uniforme ezali nini eloko nini bandeko balanzi ngai na bino nde tokosola la sima tozolana ba mama totala lolenge nini bami bongisi pe balati Bébé, gros bébé de moi. Aux ongenga vous. Adeline, on arrive petite. merci Oh, je sens qu'il Libérez-moi, ça va.
Bilo moko na banzi bomoni ete lolenge kani ba mama penza tozali na bango na uniforme moko kasi tozali ko pusa na penza pene ya mokolo likambo oyo bosi bomoni na bilili wana na photo bisikanga na zalaki mama fondatrice ba ko benga ye mama Miyake. Mbote mama. Mbote, bonsoir. Bonne fête. Merci. Ongengi obimi kitoko. Thank you. Joke mona mwasi. Bande ko balandi bilo moko bomoni wana elenge mwasi kitoko akongenga lokola Angelou lelo asepelaki ete asukisa na ba mama kasi tolina mwa mituna mibale misato pona kosola na ye pamba te balobaka basi penza batongaka mboka te kasi komona moninga mwasi kosangisa pe basi ezali penza lika moko ya makasi koleka il faut zalaka rito mona vision ya Naomi siko basi pepe na eta musu azali bongo Naomi oyo akimaki mwa nzala kasi bilei bizongi pe biso balita to ali pe na ye poto sola mwa moke mama lelo pona yo ezali lolenge kani Lelo pona nga eza clôture ya ba mama. Na sepelaki to sangana ba femme prospère na ba femme prospère na journée ya lelo. Po mokili lobi ke mwasi atongaka mboka te. Mais biso kati na Yesu totongaka mboka. Matondo mingi mama olobi likambo ya motu yo lobi mwasi kati na Yesu atongaka mboka kasi kosangana ya ba femme prospère likabo yango ya yo kosangisa ba mama eutaki wapi tope ebandaki lolenge nini Namonaki navandaki nakanisi esengeni tosangana natali ke un plus ya ba mama na implice nanga so to sangani to osala eloko moko ya monene yango moni azwaki likanisi na sangisa ba mama ba femme prospère à Jésus Christ. kosangisa ba mama ba femme prospère en Jésus Christ lisanga na yo na ba mama bato pa ba kokotolo te Océan du Congo ezali chaîne internationale ba kolandola ba mikili ya ba paya ba mama ba kolandola fin fo ya République démocratique du Congo bango pe bazolinga ba yeba kosangisa ba mama na ya ngai elobeli bango pe de l'autre côté to ko tuna moboko ya likanisi no eutaki wapi omonaki ete basi ba ko souffrir outaki na mikili ya ba paya omoyo lolenge basi ba bikaka yo petango yene kolo République démocratique du Congo omoni ete ba mama ba ko souffrir nde yango ezwaki yo osangisa ka mama po ba mama ba yebaka mwa kozwaka mwa lomea po bango ba bikaka ezalaki bongo lolenge nini nde ba mama ye Equateur mambenga pilipili bende mama mami lokola akolinga pala ndao po epa kokota nazalaki mala mboka bopaya navandaka na Chine tango na ye awa na Kinshasa par rapport à confinement olona vanda kaka boye etaki mama na sepeli na réunir ba mama to vanda mama ayebi ke atekaka soki to sangisi 1 franc 10 francs 50 au centre kangisi esali mwa mbongo mwa monta to pesi mama moko abandi business olokaka to vandaka yango likanisi na éducation eyela kinga na formaki ba femme prospère en Jésus Christ. Matondo mwana mboka likanisi ya mama ezalini na sembo la bilota muso mama lo bakapela lokota ya lingala mingi te boyebi baso bavai na mikili ya bapaya o so puramento bondi ya bonoite bomoni bisika o ya vandelaka kasi biso lokota la biso ya lingala pamba te to na République démocratique du Congo mais précisément na ville province ya Kinshasa mama azali bongo na moto ya ebele ko uta na mikili ya bapaya ya China ayaki awa mama kangamaki na confinement atalaki lolenge basi bayike bali bongo komonyo atalike ngana na mwa 50 oyo mena koko kape ko bikisa ba mama ya molongo mobimba te nde mama lobaki na sangisa ba mama ba o ba kolinga ba o ba ko sepe na likanisi na ngai nde to sangisa na bango poto koma mwa komi bika moke po mwa sata ela kaka papa te bino baso boyebete bozu ya papa elipe ya malamu te mwa eli fute ko simba te basi bayike bazongira bandako pe mingi baboyi mabala yango ya lobaki basi bazonga bazala basi o bakomi na Biblia ba femme
prospère en Jésus-Christ. Ba prospérer lolenge elimo na bango e kosala. Tala mosala mala mwasi wa kosala. A mérité nini pona bino. Ba mama bozayi bipai na bipai. Mama oya sangisaka. Mama abimisaka mbuma ya nkona. Mama yango nde ye oyo miyake. Mwasi wa zayi na mayele ya kotala mosika. Femme sage bâtit sa maison et aujourd'hui ndaku na ye yango yo emonani. Mama esengo ezali makasi ya komona basi lolenge wana. Ngai pe na soutenaka basi ya lolenge wana o balingaka bofuluki ya baninga kasi lingomba na oya yambo ezali bobele ba femme prospère o bandaki bobele na bango to poso salaki na baninga mosusu na bandaki na bango te naza na couple na mosusu femme vertueuse ba femme sage na troisième nde eza ba femme prospère à Jésus-Christ. Est-ce que ba femme affectueuse bazali awa kati na oyo sika to poko yoko lakisa bango po bato muso bako yoko beta ntembe? Oui, parmi bango moko pe azakat nisika oyo. Ba mama ya femme affectueuse soko zali benga mana na molo mbango yaka na otomona yo peto betela mama mama boko basi boyo kele motema likunya te. Ali mama ya boboto ya bolingo. Mbote mama nangali. Mbote mama. Longonya na yo nano ne lateli ya mama. Merci mama. Kasi ozali bongo femme affectueuse. Bino na mama boyambaki ye lolenge kani. Merci pour la parole. Mama ayaki na makanisi ya kosangisa basi. Amona kike autaki mboka ya mipaya. Tanga komi abite na kofanda boete funa lukana sangisa basi. Yango mona zora likanisa osala les femmes vertueuses en Jésus-Christ. Asangisa biso na banza o eza 3e année. O toza na ye to benga ke mama fondé pourquoi asangisi biso. Lelo to yebana kina mama songolo te to koyebana parce ya ezaki na likanisi na ya kosangisa ba mama. Amona ki mbongo te, amona ki elamba te, alinga toza na bomoko. Oto lobaka na eke merci mama po sangisi biso. En tout cas matondo bilo moko boyoki wana basi oyo bazali na lolenge moko na koyoko lobate kasi likanisa mama fondé miyake lelo ezali bongo clôture ya ba mama lelo ezali bongo mokolo oyo yo osepeli makasi ya kosala nteke na yo kasi tomoni ba mama balati pe uniforme yango ezali pona nini Uniforme yango eza pona lelo clôture ya ba mama africaine le 31 mars na sepela kito landa biso no solata ampane à l'africaine to sangana pe to bimisa femme prospère lelo officiellement. Lelo ezali bongo bobimi ya ba mama prospère en Jésus-Christ. Botele malo batala bino. Botele ba mama wana bino banso bomoni ete ba mama ba femme prospère baso bazali kati na nkolo kasi na kati ba mama prospère kaka yo moko nde muto kambaka ba invité ba kota la bango ezali problème te ezali ba femme affectueuse baleka la mwa kuna ba mama ba kolekana wala ba komona ba invité ba mama bango pe na uniforme bwa bango to yambi bino ba mama longonya lisanga ya ba mama miyake aboti mama miyake motema monene kasi mama miyake lelo ezali bongo ozali kotombola ekipe ya yo ya ba femme prospère kasi na kati ya lisanga ozali bolebe komikamba yo moko osali ba ekipe te ya ba mama lokola pe basunga yo to bazala ba mama o pe bakotelemisa lingomba te ba mama bazali nako travailler nga moko te so no travailler nga moko obima égoïste esengeli nazana batoyo bazopuyenga ma présidente mama vice ma caissière ba conseillère ba social yangwana la journée à lelo tozo travailler ensemble na ba mama prospère nako sala ngonga moko te matondo kasi na lombango penza po tango ezali kobenga biso soki pe okoyi ko présenter biso équipe oyo yo oponi pe oche bango baza lokola basungi na yo mais moi motuna moko po basi bakamala muté est-ce que vous avez la confiance na bango bako trahir idée na ote to bayiba to basala yo moi lo prengenzu
te naza na confiance na bango oza na kondima ke bakotambola lo elongo naa na kondima botambola na ngai elongo kotransmettre mayele no kati na bango mpe bango bakosala posa na yo oui na kotransmettre mpo totravaille ensemble na bomoko oyo ezali télévision émission oyo ekobunga te mokolo kolela biso tokoya kozongisela oke ondimaki bango olobaki bazali malamu tokobombela oyo yango bato bakomona kasi présente biso équipe na yo na lombango mpo ete bato bamona bango nazobenga liboso mama présidente Bijou Bofasa ye présidente mama présidente Bijou Bofasa Bofasa ya ba Bijou la femme qui assume oui la femme Bijou Bofasa Je suis là. mama Bijou Bofasa mama présidente mbote mama mokonzi Mbote mama journaliste. mama na boche yo bokambi ba mama lolenge oyo ozalaka lolenge nini na bango osepela nanu na mama miyake po sepela esika apesa yo ebongo bokambami yango oza kokoka lolenge nini na kokumba ba mama oyo Nasepela mingi na mama miyake po ezambala liboso te na kota na ba association na salaka o eza déjà il y a 3e mois ça femme prospère. Nazalaka déjà na ye na femme sage, nazalaka na femme vertueuse, tanga zo likanisi sosi ya ba femme prospère po ye vision ezanika ya kosunga ba mama. Na mwa muke mama za na ngwa sunga zo mwa fond po na koyeba ko créer entreprise na ye moko. Yango tanga yebisaki ngango nga na lobi te. En tout cas na koti na vision na ye yango pa yebisa nga tale zalaka boye en tout cas tozo kamba penda malamu ezo kende na kimia nyonso. siko na ba mama bozo sala pena mbilinga te yo pe mama mokonzi Te mbilinga ezate. Tango mama fonda yebisinga vision na yenga pe na transmettre bandeko donc tozo kende na kimia nyonso. siko toye pai na yo o présenter biso équipe na yo po ya za fondatrice yo za mama présidente siko yo mama présidente présenter biso équipe oyo oza kosala na bango Nazo présenter équipe na biso na moni mama vice présidente na comité mama Régine Kalombo na kotelemisa mama trésorière na biso mama Rose Eyale. mama Rose Eyale Mama Rose Eyale tanga zo pusana tobeng mama vice n'est pas comité mama souvient pas commune nous te toza robenga sikoyo mama social mama mami pas comité en tout cas mbula oyo sali biso moi mama brésilienne atele maviki yaza adjointe ya mama mami mbala bango baza social tobengi mama conseillère na biso mama Adeline Bongo ye wana zo filmer biso mama Adeline Bongo yakala lombango bamona yo mama na biso ye oyo mama street pa komi na nute mama conseillère a komi na nute bon mama Océane ye moko baza awa Océane yaza chargé ya communication voilà porte-parole na biso chargé ya communication ye wana o azotuna biso mituna me bandeko mosusu na ba comité oya comité moi retard voilà. Merci mama bandeko balandi mama azalaka toujours pene ya papa mama Fondé Miyake atambolaka ye moko te mama Fondé Miyake azali femme mariée alors toko senga la mama atalisa biso molonga na ye o azali ko soutenir vision ya mwasi na ye omoni mimbala malamu papa la biso ye oyo molonga ni ya mama Miyake papa moi mutu na mukie bonsoir papa. Bonsoir. Mutuna mukie ndenge bozaka na mama na kati ya makambo mama salaka po mibali musu balingaka te na lingila ngati okilosanga na ba mama na lingila ngati makambo eza mabe yo ozwa yango ndenge nini pe osutenaka mwasi lo ndenge nini bon nazongo normal na soutenaka ye po na lingaka masala vraiment bongo po na dégager ba stress et tout vraiment na sepela donc kimia na yebi place akenda kimia zala ça dérange ka ote akende moi ko umela yo posala moi zuwa enko bana moi politesse po bakoma benge mama Fondé yekutu nde ko bangela ka menga na bangela ayete vraiment bilo moko bomoni molongani ya mama Fondé moi liloba ya suka poto kabwana biso to tikela opetango osepela na baninga merci nazo présenter la moni comité à femme vertueuse bakomi nazo présenter caissière ba femme vertueuse so bokoye ko ya caissière na biso ba mama comité vertueuse na mama protocole la femme vertueuse bokoya
Vraiment bandeko na ngai ezali bongo esengo kaka ndenge bozomona basi batongaka mboka. Awa mwasi Delila azalaka te, awa mwasi Ewa azalaka te, mwasi ya Lota azalaka te, awa basi oyo babundaka po bapapa basepela, awa ezali esika ba mama basepelaka te na bafemme vertueuse. Mama na ngai mbote mama. Mbote nakasi mwa biso. Mbote na biso nyonso. Esengo na yo ezalaka ndenge nini kozala pembeni ya mama Miyaki? Esengo vraiment ezalaka immense ebele parce que azali mama oyo aye kosangisa biso. Apesi biso bandeko ya sika ya liboso yango wana. Apesi biso bolingo. Apesi biso makasi ya koyeba koluka. Ya kozala toujours lisanga. Ya motu ya nde yango wana. Matondo mingi bongo yo mama. En tout cas, merci mingi. Na sepelaka mingi na mama Fondé. Tobengaki mama Fondé. Parce que vraiment, aza mama oyo. Tosenga nzamba pese makasi. Parce que c'est pas facile ya kwa cadrer ba mama. Ba mama baza ba caprice ebele, mais il faut maîtriser ka ba mama. En tout cas, on apprécie, merci vraiment. En tout cas, il y a mingi sort les atténuants so basi balobi déjà. Naza ne sengo mingi na kokuta na mama Fondé. Fondé azo encourager biso na lisanga oyo makambo nyonso elekaka kitoko mingi. Pona lokumba mwasi. Merci mingi. Vraiment pona lokumu ya basi. Tozali kosenga na bilo partout dans le monde. Donc lelo vraiment ba papa bolimbisanga. Lelo eza mukula ba mama na moni jelu ki yedi na Canada. Jolie na ngayo lingande makambo yo mama Jolie. La compresseur bisiko zali. Mireille na Canada. Mama Vava na Canada. Basi ya nguya basi ya moto mojali basi ya Fondation Océa du Congo la Suisse. Anita Babin na Belgique la plus 32 ba mama missionnaire botala ba mama. Ndenge to soutenir ba mama, ndenge to kota kalikamba ba mama, mama ya ko soutenir ye oyo. Mama o azotelema na likanisa lobi te. Moi sino sako osala politique ote. Moi sino sota ko yeko sala kaka beta musique. Mais moi sa ko yeko ya pe na mayele pe ndakisa oyo ko tombola mwasi. Siko ya lobi na tombola mwasi. Po moi sa zwa valeur. Po moi sa sala ka mwasi ya lolenge te. Moi sa yeba pe ko simba kuku na ye. Parce que tango zozwa mwa moke wana, osali mombongo bala no babiki. Ezali te mamoka nga maboko yaka mama Miyaki azawana akopesa numéro na ye mama Mireille na Canada pesela ngai petite sœur propre na Londres lelo ba papa bolimbisanga lelo ezaka mokolo ya ba mama nazoboka ba mama Pierrette na Suisse mama na Jolie na Suisse mama Dolo na Suisse boza tellement ebele ba koko Lumumba la Belgique boza ebele lelo ezali clôture ya mois de la femme et tozo clôturer yango na ba femme prospère katina Yesu na ba femme vertueuse oyo baye kotala biso bazali bongo ba femme sage bazali bongo ebele nyoso bazali kaka na sima ya mama Fondé de pouvoir mama Miyaki mon numéro na yo pona bato bakolinga kobenga yo plus 243 84 44 34 835 obandela mo moke plus 243 84 44 34 835 moi liloba ya suka poto kele na nteke po ete tango ezali kopusana liloba suka ezake naza na esengo makasi komona ba mama na ndenge nzambe apianga vision oyo ba mama tozokoba tozokende liboso nzambe apambola moko na moko tobakisama lisusu mama oyo asepeli amoni émission porte eza polele ta parti à Canada ta parti à Suisse à partir à Paris au côté na numéro aux branché au côté na mutualité au pesio to expliquer ndenge to salaka au kozala ma branché au kozala décider na ninga na pesa mbote na suka na mama présidente mama la biso Silva Decor magenda na comité na PC Longoya. Amen. Merci ba mama na ngai to comme la biso peza la suka wana na lobanini te bosali mo muke merci mama présidente cerveau moteur na biso ya ba femme prospère to présenter mabe mama secrétaire Bijou Beko maman vraiment en tout cas ezalaka te en tout cas merci pour yo moko vraiment o bongisi yango mama na biso secrétaire mbote mona mama mbote mama esengo na ezali nini na mokolo ya lelo esengo na ngeza que tosangani ba mama pona kosala likamoko tokende liboso
parce que maman tobzonga moi si maman avec maman fondée à la moussi quatre na biso activer biso quoi booster biso poto kende liboso voilà c'est on ngai. Merci. Vraiment to comme la biso la suka maman c'est ya kaneli kampamba te bino moko boyebi océan soka kiti c'est que les kambwezali vraiment esengo mingi na maman fondée ngana zo yebisa bino ke to kozala kana ye to kozala na ye parce que océan du Congo eza moko ya partenaire ozo soutenir vision na ye océan du Congo kozala kati na ye ba mama boyebi ndenge ni to salaka ba mama ya moto mojali moto mozima mite assalamu alaikum na ba musulman na ngai olibozana kare mama jawa na bino nyonso la South Africa nana elompinga gi lelo ezaka basi ba papa bolimbisanga vraiment mais na oboka papa kaka moko le number 1 océan de la presse, il s'appelle JKM. Il y a beaucoup de France. Je te salue. Vraiment bonne fête de maman. Maman. Maman sociale numéro 1 commis. Oh, maman sociale de nous, maman Mamimbala. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Ah, soyez les bienvenus. Caméra yango maman mami. Batu basela ki omo liloba. Vraiment bolimbisanga makasi. Lelo écoutez nazana des réunions. On a na choité. Na bena banana kuna bona yosukisa. Bona ebeki awa. Ba excuse lo kopesa ba mosiko esengo na wezela ka ndenge nini na okuta na mama fonde mi yake pela kati ngomba oyo za moko ya moboko simbi social. Na ozanga maloba ya oloba. Ye moko ayebi. Vraiment. Ye moko na mutu esengo. Donc to pesa ke liso esengo, ye pa pesa la biso esengo. Vraiment na sepeli koyia nde na komia. So na ekite. Ngana yo kapasi. Vraiment na komi ataye moko na sepeli. Esengo eza makasi ba mama bile moko ba omona mutu so esengo yo pe place oza mama zairoise mama congolaise Telema mama Telema okobundele kolono na makambo ebele ezaka to kota l'armée ezaka to sala nini na kosangisa ba mama boye ezali moboko moko akobundele kolono yo ezali kokota développement la République démocratique du Congo osali éveil ya ba mama ozopesa ba mama quelque chose ozolongola ba mama souci ozopesa ba mama esengo lisu ya kobika liboko ezaki na litama papa sala bana batanga kate ngako ndaku te nakokende wapi me mama miyaka ye alobi mama na yeko panguso pinzoli na mingi te me mayele na memelio 10 francs akalango na 10 francs ngala kosalango na 10 francs muninga ekosela biso quelque chose encore une fois boa festa mama miyake tika nzambe apambola yo ngana bino tokutana boa festa todo mundo. La mamá Nadesh, la mamá Guerre, somos la Yoba. Les jours, il y a maman qui est maman fondée. Maman fondée numéro 1. Yende. Honneur à la femme. Yango lelo tala kaka tozawa pona ye. Tozosala musala o tomesana kosala banda kala tozosala. En tout cas, c'est un moment pour la biso. Merci. Là, dans le moment, il va éviter la place au hôtel. Maman, mais oui, Batem, ça va, on fait les autres. Batem, c'est même Batem, c'est même plus. Ma chérie, maman, commence par là-bas. Pas de problème, maman. D'autres sont à la cabou. Chacun est
Merci. Dis-moi aussi, maman. Ah, yo, ça, j'ai déjà essuyé. Merci, maman. Chaco c'est chassé mon gars. Ya pembe. Ba discata veza. Ya bila connexion de la ronia, donc thème la ronia sont importé. Ezali, ezala wa. Ezala quoi? Ezala on peut se retrouver. C'est pour moi, la monnaie. Ça va nous aller. Baba, você é uma fã, né? Salada. Bisa mais, não. Bisa mais. Ah, bisa mais. Bisa mais. Eu te aviso. Chargeur. C'est la langue. Ça ouais. Non. Kaka ndenge tolobaki bandeko tokomi na biso la suka na si bomoni mwa ngwele ekoti mama sepelisi biso mwa komela mwa komwamweta kasi bandeko oyo pe misusu bozalaki na posa na bango boyokaki bango bakombo na bango kasi bazalaki te mama présidente akocontinue fonder le pouvoir koprésente badéputé po tokomi na biso na ntango ya kokamwa. Merci pour la parole la deuxième fois na bakombo na biso nyonso oyo vice-présidente vice-caissière la femme prospère. Vice-caissière femme prospère. Maman a dit vice-présidente, amour d'abord. Amour d'abord. Mutualité, amour d'abord. N'invita qui est, Yamoyo, Aza Awa, et pour nous, l'invitation à ma communauté. Yamboto le kala ba mama misusu balati le kola biso bomoni wana zali vice-présidente ya lisanga mususu po ezali kaka na fonder le pouvoir mama yake mama souvient pour que na okasi mama ya amour d'abord beaucoup tala ki boni bon mama fondé na yebi aza mama bon toyebana ka muninga ya muninga za déjà muninga na yo toyebana toza pe na groupe mususu pe toza na ye ensemble nga pe naza na groupe mususu amour d'abord femme virtueuse naza pe na kati naza pe na groupe mususu amour d'abord siko na lisanga ndenge bozalaka na yo wana bozo kokoba na ye malamu po bozomona nini malamu po bozomona epai na ye mpona koyebisa baninga mosusu bazolanda biso ya malamu mpenza na bilo bamama amour d'abord mpe na ye na femme virtueuse mpe la femme prospère lolenge nini bokolo baefandeli wana mpe balisanga na bomwana oui tovandaka bien omoni bato bavandaka bien bazalaka toujours kaka ensemble po soki tozalaki bien te nakokai kokoma esiko te toza bien mama azalaka bien gentil na biso nyonso c'est pour cela naye na place ya kohonore quand même.
vraiment esengo ezali bomoni oyo azali pe moko ya ba mama na kati pe ya lisanga pe bakutela kana mama fondé la lisanga c'est que beaucoup comprendre que ça maman malamu et pas na bango ezali bolingo liboso amour d'abord c'est que sengeli tolingana bolingo nde ya monyoso maman souvient boni maman Très bien, on parle à la et c'est bon, oh, yo, zomona yango ndenge na clôture le mois de la femme. Na lolenge pe mama fonda 5% sa biso ko za ka pembe na ye, kotambola ka mwa mingi. Comme kana ko yebisa biso, bolamo ezali mingi pe sengo na ko ezali mingi ko vanda pe ke na mbela ka. En tout cas, vraiment, merci d'avoir posé la question à Malagai. On a un mois de la femme, et ça, moi, ils sont interpellés, ils sont maman photo télé. Déjà, tout ça, les sama, ça représente qu'on est une force. Et cette force, nous accompagnons en amour. Et j'ai remercié les bontés, la Koutana, maman fondée. Maman Miyake, c'est une femme exceptionnelle. La Koutana à travers Moutou, mais déjà, elle a une tête, il y a bateau. Il y a bateau au bazar na bolingo. Ngai na bando sala na mangomba te. Na bando kota mangomba pour na mangomba. Parce que kobanga, balobangi saka, mais là na s'est retrouvé. Totika kabaver, totika kabiloko. En tout cas, il n'y a pas de souci. Et tout ça, par la grâce de maman Miyake. On a osé la boye, osé sa boye. Donc, tu as une force. Et puis, la katina azana amour de ton sinon, n'a pas on a bien autorité morale. Oh, merci beaucoup, autorité morale. Voilà, tu es la maman, li passo Astrid. Face aux caméras. Maman, botte maman. Et c'est mon nom, Nini Salaka. Au moins, la maman Miyake, et puis la carte de Samana, et aussi la carte Face aux caméras. Donc, na ndenge asangisa biso na ndenge gentillesse na ye na bolingo na ye yango esalaki ki biso soto okutana na ndenge kosangana tokoma lokwa eloko apesi yo mpe mpifo ya makasi ya kozala mopesi toli mopesi toli wana bayokaka yo oseki bamama na bayokaka ngai bayokaka mama akopesa toli esengo ezali na bamama mo nde baosepela oyo mama vice conseillere na biso mopesi toli na kati kaka ya bolingo ya mama Fondé Miyake oyo babengi ye fondé de pouvoir une femme bâtit sa maison, c'est la sagesse qui dit maman fondée. Tout pour ça n'est pas un de maman. Ni no ko ko bala bande ko ba ko landa yo ba oyo pe ba mama bazana mawa. Bazali na kuru boku. Bali bongo ko kunda pe na Est République ko lokola yo. Ni no ko bala ba. Malazali ko na Monica Bama bazala makasi. Bazali la bali ka de façon que ba ko mata. Ale ke ba na moke ko makala ko ta ko ni se kaka musala. Ya mona ni na ba Maintenant, mais maman a tokomi na biso la suka. Maman Miyake, maman Fondé de pouvoir. La femme sage qui bâtit sa maison. Ba maman bino moko bomoni. Et sengo ezali na kozwa mwasi ya boye. Mobai na ezali motone sengo. Mobai na sepela katango iso. Pota balali nzala maman ko pesa ka toli. Mais ya yo soki mobala ye na panga te. Obimi libanda, okei ko luka misusu. Maman tika ezali wana ezali bon malamu te. Wala tokomi kosuki sa biso sanza ya ba mama. Toko kote la sanza ya minei. Bana pe avril totombele biloka kambote kasi maman zala une femme qui va bâtir sa maison. La femme est sage. La femme est censée gravir sa maison dans sa propre main. Mais biso pas la biso autolobi la femme prospère de Jésus-Christ. Maman moi lilo baso. Nazana c'est maman casse. Pardon. Asali grâce. Moi de la femme. Et ça, moi, mon maman a mémorisé 9 mois. Après 9 mois, quand on boit, on va belle, on va boga. Mais la femme prospère, il y a malonga et sali. On prospérer à tous les gars. Moi, j'ai la tradition. Nous avons prospéré dans l'union. Maman, on a la mission. On va la nanda. On a la christianité. Maman Yaka. On a la mission. Soki tosangani mwa 2014 mwa 2000 kalate ona
fromage ya chef eza mapamba matondo mingi na bino banso balobi awa bamama bazalaka kaka na bofulutu awa bamama bazalaka kaka na esengo mama ozali moto pamba te nazalaka loyembo moko nalingaka ngo mingi nayebisa mwasi oza na yo mpe mombu te kasi mosungi ya mobali nani abwaki yo ye mwasi likolo ya kindumba okoya kokumba zemi etika nalobela yo ye mwasi oza mwasi malamu mama telema bunda mwasi telema mama telema eza tango na yo partout oyo ozali olanda biso na océan du Congo chaîne na bino ya libération tokoyebisa bamama mpe bamama tokotelema mosusu ozali ok wana bakopesa ye cheke bientôt tolanda ndenge muchola vanjeli